Le prophète Moïse Luvusu, les prophètes et la prophétie. Nous avons des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui a commencé déjà depuis l'Ancien Testament. L'aîné d'une grande famille, mais Nabotami pendant 10 mois, Nazali 10 mois, na 11e mois, na libuma maman nangai. Mais moi ndenge zoye langai. Moi no yo, misuneza ko fungama. Mais ndenge ni moi no tala zotala liboso. Bino ba prophète ya loto zo mona boza na papa ya molimo te. Soki nzamba bengi yo ya solo penza akolobela yo. Mutakoba na Messie azaki évangéliste, après 4-5 mois a commis docteur, après 6 mois il a commis prophète. Nabiso Roland Dalo, il a commencé comme pasteur. Siko tokoyeba ndenge nini ba vrai na ba faux bokesaneza na point ndeko Frank Moula Jabazalaki, Henri Papa, ba frère Dospo. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une façon pour moi de vous dire shalom, shalom, fidèles téléspectateurs du Nazaréen, partout où vous aurez encore l'occasion de me suivre dans votre site que vous aimez bien, les Nazaréens, un site chrétien, un site qui parle pas mal de l'amour du Christ, un site qui vous édifie, qui vous forme, qui vous réforme. Et dans l'émission Table Sainte, une émission autour de laquelle nous recevons pour vous les hommes de Dieu qui défilent ici, partager pour vous des sujets capitaux aussi très importants. Et ce soir, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous pour la première fois le prophète Moïse Luvusu qui nous est venu de la ville de Mwanda. D'un moment à l'autre, vous allez le voir et il vous dira bonjour. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord vous aller à la technique, demander un élément si possible. La technique qui est tenue de mettre dans les caca là, les beaux gars du Nazaréen. Triple brassard. Et derrière la caméra, c'est M. Bolofa. Yves Bolofa, M. Fayoulou, numéro 4. On y va. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. 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 Gardez-la.
nazoloba katela ye losako, katela ye losako, katela, katela, katela. Nazomono te, nazomono te, nazomono te, nazomono te. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre wa kokata. Adaba généraux wa osala nini? Adaba ministre wa osala nini? Adaba président. On y va. On y va. Merci, je pense que ce cantique vous a fait énormément plaisir. Hein? Je salue aussi en passant mon coach, Maman Tiffany Mokwa, là où elle est partie en vacances au pays de Mandela. Hein? Maman Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement Céleste. Député quoi? Oumela na yo, moutaka nga parcours na yo, te mbote pene papa, Gila Bala, maman. Madame Peto Pession Temi Kombo Kiminga Mekoya vraiment. Voilà, Marlène Bouyon pe na bosanote. Maman Made Kebani à partir à Londres. Pourquoi pas ma fille chérie Nekab. Maman Lauriane Moni Kombo ye madame papa Gilabala. Bongo sans plus tarder que retourner vers inviter la mokolalo à la personne à prophète Moïse Luvusu à qui j'ai dit shalom homme de Dieu. Shalom maman Myriam. Comment ça va? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Un mot pour tous les spectateurs de Nazaro, je salue avec joie et en présentant mes vœux les meilleurs à tous les spectateurs qui nous suivront de par le monde, peut-être pour la première fois. Dans un site chrétien Oyo et Nazaréen, j'ai beaucoup entendu parler de ces sites et je bénis Dieu pour le privilège, l'opportunité que vous me faites d'être reçu dans ces plateaux. Et je crois qu'à tous ceux qui me reconnaîtront, j'ai dit bonsoir, bonjour, ça dépend. Nangongo Brutal Apé Brolanda Biso Bipai Bozali, de par le monde. Merci beaucoup. Merci, prophète Moïse Louvou Saouti Namouanda, marié, père de 5 enfants. Oh, madame. J'embrasse chaleureusement ma charmante femme, Maman Bobette Bikanga Louvoussou, la perle. Et prophète. Parce que c'est une partenaire, une compagne Nakatia Moussala Oyo. Et je salue tous mes enfants, particulièrement Oracle Louvoussou, Délice Louvoussou, Divine Louvoussou, Percé Louvoussou et les cadets précieux Louvoussou, Ndoya Papa. Ok, merci beaucoup. Tout ça que le thème Oyo, le Kola Zali, Moko Nakatia. 5 ministères, sa prophète des ministères, le thème Oyo, les prophètes et la prophétie. Et prophète Moïse Luvusu, les prophètes et la prophétie, na prophète, Oyo yo prophète, ils allaient à ministère ou bien ils allaient à appel. Ok. To mi bambi ka de beaucoup ko bamba monto bika des versets à s'autoproclamer prophète. Je crois que c'est une très bonne question. Je crois que tu as la bilingue. Ok, il n'y a pas de problème. C'est une très bonne question parce que mbalamingi batu na ranga question ngo pe batu misu batu na nga bi mais yo nzamba lobela ka ndenge ni prophète et prophétie. Les prophètes d'abord de par ndenge Bible les autres sabiso dans le Nouveau Testament, c'est un don du ministère. C'est une personne que Dieu a donné comme don pour le corps de Christ. Dengue Paul Obina Ephésiens chapitre 4 verset 11 banana 8 alobi que il est descendu dans les régions infernales et il est monté dans les cieux, il a amené les captifs et il les a donnés comme don. Aux uns il a donné comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme enseignants, aux autres comme évangélistes, aux autres comme bergers, comme pasteurs. Alors Oyangai ezali un don de l'appel prophétique que j'ai reçu de la part du Seigneur. Mais ce qui n'a zonga un peu moins nasima, surtout tali na ozali l'Ancien Testament, tout le monde a que tous les prophètes naissaient avec cet appel. Kota na libumu ya ba mama na bango, pe mususu ba exercer ministère prophétique sans que ba mi benga ma comme ba prophète. C'est ainsi que mon akata Bible
Surtout dans l'Ancien Testament, nous avons des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Ou moi je voudrais dire simplement des prophètes matures. Ndaki saromona ba prophète ba komi moi ba écrit mingi ndeti prophète Esaïe, prophète Jérémie, ba prophète Ézéchiel, ce sont des prophètes majeurs ou ba komi moi mingi par rapport à ba prophète ndeti Joël, Agé, na ba Zacharie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins ou ne sont pas inférieurs aux autres, mais simplement porter un message na bango ezala qui circoncis na peuple moko boye. Mais ba musu bazwi ngolu ke porter na bango to pe maloba o bazwa ki pa na nzambe kolobela na batu et ke musika voire même toucher même na ba nation sur otali même ndeti Esaïe alobeli même makambo mingi na tina na koya na Yesu Masia sous la venue de Jésus-Christ. C'est ainsi que les théologiens disent que Esaïe, c'est pratiquement comme les évangiles de l'Ancien Testament, parce qu'il a beaucoup parlé sur la venue, la mort, beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Donc, alors, je disais que le ministère prophétique, c'est un ministère qui a commencé déjà depuis l'Ancien Testament. Dieu choisissait des personnes dans sa souveraineté, dans sa volonté. Il les appelait, il les mettait à part depuis les seins de leur mère. Il les consacrait et il les établissait au ministère prophétique. C'est ainsi que tant à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, pendant na 5, pendant na 1 na 5, Jérémie a zolo banaza mwana muke abino Jérémie. Nous tana libuma mama na yo na sina pona kio, pe na établissa kio pose la prophète, pe na tia kio pembeni, pe te okene musala ko sakola pona ba nation. Voilà en fait comment est-ce que Dieu choisit les prophètes. Donc, le ministère prophétique que nous exerçons, pour c'est un appel que j'ai reçu du Seigneur. Avant ma naissance, Dieu m'avait choisi dès le sein de ma mère. Mais on a repris ça peut-être moi et les Moumouké. Un vrai prophète, toi, Dieu appelle Yanzambe. Sur l'andi na moi, histoire na yo mona ke moi bilembo ezalaka. Moi, na ngolo Yanzambe, na volonté na ye. Je suis l'aîné d'une grande famille, mais na botami pendant 10 mois, na sali 10 mois, na bande kokota même koki na 11e mois, na libuma maman na ngai. Avant naissance na ngai, il y a eu certains signes qui se sont passés. Et na tango wana kwa batu ba kinza mingi te tango maman accueilli accompagné par son père, son défunt notre grand-père, père son âme, tango ba accueilli mais tradit thérapeute ya maki bango peut benga banganga na tango wana parce que bayi nzambe te abi mais oh mwana ndenge nini nzoyela ngai mwana oyo misu neza ko fungwama mais ndenge nini mwana oyo tala azotala liboso parce que moi si comme na zemi ko munene mwana mutu ekitanase menga mutu ezaki likolo nazotala misu ko fungwama nganga zomona na kati abi mwana oyo za makambo tala boya bando loba loba makambo et ndeti maman Marie, ma mère avait gardé ces choses dans les cœurs et me les a toujours répétées par sa grâce, par la grâce de Dieu, pour rappeler que déjà il y avait des signes qui s'étaient fait voir. Voilà un fait bref, mais il savait que n'a pas terminé témoin surtout évidemment, il y avait certaines recommandations, bah ça qui a au sala. Mais na kokola nanga j'ai connu des parcours où il sala qui que appel et nzambo ezala qui déjà uta mbotama et sala que au temps marqué Christ se révèle à moi aya ko zongi sangai. Parce que Satan a comme écoluka ko égaré ngai na pelo nzamba bongisela kingai pona kende na ezali prêtrise satanique. OK wana na moni to ko beta masolongo penza mingi na témoignage parce que flasher nga mandambu ton zaki na coulisse wana uza tout un témoignage mais l'autre zolo na les prophètes et la prophétie. Iyo na okyo koloba ete ba prophète binga tanga ko bazaki établi na nzambe yo moko tanga biso ba prophète Ézéchiel, prophète Jérémie, nzambe moko établisaki bango. En quelque sorte, nous avons père spirituel, nous avons dit en quelque sorte. Mais mingi bino prophète ya l'autre mona boza na papa ya molimotin. Beaucoup ko soto proclamer pour la mona ka mingi ta rare mona prophète ça pa na père spirituel o ya bimisi ya chele maboko po banda musala. Na ebité yo pe kaka ndeko tiko ba nzambe mutapona ko dès les saints de ta maman. Et osana papa molimotin prophète. Non Moïse. Je crois que esengelito éclairer bana nzambe mingi pe ba peuple nyuso bazolanda biso de par le monde lelo oyo nzambe aza nzambe ya ordre nazali kotanga nazotanga mikolo nyonso livre ya prophète Agé pe nazotanga Esdras omona même que tango bayaki kozonga na Israël
tant bameki kolanda ba sacrificateur mo bami benga ba sacrificateur ba retrouver généalogie na bango te, ils étaient exclus du sacerdoce, exclus même ba koko simba ozali ba aliment sainteté. Un vrai prophète natango tout ça nango to benga di temps néo-testamentaire, c'est dans le Nouveau Testament. Azamoto c'est vrai azu appelle utana libuma mama na ye mais nzamba le karananzela bato. Soki mwana na moko Yesu alataki nzoto, il est descendu sur la terre. Dieu passe par les hommes et Dieu est passé par un homme pour découvrir l'appel de Dieu qui était sur moi, pour me coacher, pour m'encadrer. Kino ba yako élever ngai na ministère pe batika ngai na kendi ko sala musana ngai na ngolu na Nzambe. On peut connaître les noms. Oui, papa na ngai molimo comme on a pasteur Ntingani Lotete que Dieu donné, que je salue en passant, et puis qu'elle en a repêché nous mingi azana lingwala ba kambi na ngai molimo bazali o ba encadrer ngai pasteur Théo, apôtre Théo Selemete, pasteur Richard Rangantie, et Motoyo na lingakolobelo koana, c'est une dame qui m'a conduit vraiment dans le Seigneur. Papa nanga azunga na niveau azwakinga pe akotingai. Mama Nana Nzali place en Afrique du Sud, Nzamba Pambolaye, nde ba mema inga kat na Yesu Masia. Donc j'ai un père spirituel et j'ai des mentors, des personnes qui continuent jusqu'à aujourd'hui à me coacher. Attaque on a exercer na musana nga prophète pe nazana charge à église nazoko kamba église na ngolu na Nzambe en tant que pasteur na kati église nazana bato bazo coacher ngai pe nazoko exercer ministère nga na kati ya communauté où tous a suivi tous a contrôlé parce que malamingi musala ministère prophétique et comme on dirait moi passeport pour se permettre tout un tas de comportements et de choses aux dénigrer même comme on Nzambe aux autres confusion na mito batumingi. Évidemment au début de mon ministère na lingaki pe ko glisser na moi ba erreur na benga ngo moi ba erreur du début. Heureusement que Nzambe a permis que déjà dans un bateau oh ba ko découvrir pe ko aider ngai na se recadrer pe Nzambe na ngulu na ye aki ko sola ngai personnellement pour me sortir de certains milieux, des amis autres qui déjà ko travailler pe ko fréquenter oh ba koma ki ya kotengama. Ok, prophète Robert la biso moi dérapage de Rosal hein moi ko tengama na kala mingi te mais na oki ko ba ozape pasteur kati na église si ko zokamba to ebi to na 5 ministères ndo te ko tanga ba prophète ba pasteur ba apôtre ba docteur ba évangéliste yo ozana 5 ministères non so wana parce que déjà mi baloti ko tanga oza pasteur oza prophète et les 3 autres yo zana ngo so 5 te mbala moko. Non, moto azaki na ba 5 ministères nyonso za Yesu Masia. C'est lui qui était le pasteur par excellence, les bons bergers. Il était le prophète par excellence, l'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Il était un docteur de la loi au Nicodème Arabi. Naza docteur maintenant natika oka makama boete. Et il était aussi un évangéliste. C'est Jésus qui a eu tous ces 5 ministères. Mais Nzambe na ngolo na ye na batango mandaka la petit sikoyo azako benga pe eza na bato yo Nzamba équipé bango pe na capacité ya coopérer na 2, 3 voire même 4 ministères mais kozala na moko to pe mibale ko émerger makasi. Mais parce que comment on a caché tes prophètes mutakoba na messias zaki évangéliste après 4-5 mois a commis docteur après 6 mois il en a commis prophète après autant de jours a commis apôtre après ba grade que ne kana ko changer. Bon. C'est ce que ça là de constat wana ozana bili yango nebi ke eza. Oui, eza milieu ça fait pratiquement les 28 ans que je suis dans le Seigneur. Ah bon? Je me suis converti en 92 jour pour jour le 1er octobre 92 tozota mo na ngolo ya Nzambe ça fait 28 ans na moni pe moi makambo mingi na milieu et peut-être ba mususu ba yebaki neni ya ko expliquer te neni ya ko lobela te tango mususu ntango Nzambe akutana ki na ye alobela ki e to pa bengi po ne loko boy mususu pe par sentiment ou par désir ya koluka ko impressionner bato parce que moni ke mikolo yoza ministère onde muteza en vogue tikanga ipe na mibenga boye to pe na koma boye pona benda pe mo bato balanda to pe bandimela ngai mais soki Nzambe abengi yo ya solo penza akolobela yo na nini abenga yo pe nini oyo azozela la osala
Étant mosu pe robana coopérer, nga ta na bana coopérer na ebande la ministère nanga beaucoup voyez à moi plus le ministère d'enseignant, le ministère de docteur d'enseignant. Mais nga moko na yeba ki nzamba loba na ngai. Akutana kutana na ngai le 27 juin 96 alobi na nga clairement na bengi yo comme prophète et enseignant mais na kosa na yo comme un apôtre. C'est nga muta luka ki ngote nzamba lobi na ngai. Na mituna ka yozana ndenge ne betana taisi ko na parcours ya moi musa na ngai na sali na ngolo nzambe na yiko comprendre. Pena no ekomi nyonso tout mais nazo comprendre ndenge nzamba zo ke na ngai. Il peut se faire que nzamba bengi mutu comme pasteur mais na kosala ya musa na ye akoko travailler comme un apôtre. Il peut se faire aussi que nzamba bengi mutu musu comme un apôtre mais abandi comme un évangéliste. Mais avec le temps, avec la maturité, c'est pourquoi je parlais de prophète mature. Et avec la maturité, nakati ya ministère, pe nakati ya maturité, ce qui a eu occasion à cause de l'enseigner, puis à cause de la coacher, à cause de découvrir que non, et loko sikoyo nzambe a tcheki kat nangai to pe bato ba ko mona ba ko confirmer non. Et loko ezo sala makasi kat nza mde et loko to pe lotomo oyo nde omona tango wana akoki ko benga na kombo na yango. Ndeti nazotala ene na biso na biso Roland Dalo. Il a commencé comme pasteur, mais certainement, ce qu'on a dit, par rapport à l'appel, il y a oh, les lois. C'est un peu ça. Les lois comme apôtre, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, prophète Moïse, le vous tozoko bakana mituno na biso et na ebiete ebele aba charlatan, ebele aba nganga o bazaki na nzela kotalisa maboko kobiko na banzela bango so bakoma ko benga maloba prophète. Siko tokoyeba ndenge nini? Ba vrai na ba faux bokesa nezana na point parce que bazo traîner ba fou la batu simana bango tamso kuta na ponga bena batondi ple batu bazingi bango bazo pesa bisako bilembo ne elanisa makana vrai na ba faux tokoyeba ndenge nini kuna eza mutuna moko makasi pe mutuya parce que nous sommes dans les temps de forte séduction. Neil Anderson, un grand pasteur théologien, a commis livre moko na lingaka mingi sur la découverte de la volonté de Dieu. Puis na tango ba écrit na mingi omoni na tango tozali séduction eza makasi parce que nous sommes au temps du soir. Na tango butu obi tango molile kota confusion ya ka mingi. Ba o mingi bande ko sala na esprit ya divination. Ba mi kotisi na kati ya makambo ngwa bonzambe ndenge lobiana toyebi mukolo abotama kite mbotama ya sika toyebi moto encadré yete mbala moko tokomi komona ya komi ko sakola pe akomi ko bikola bato pe ko sala musala ya délivrance parce que oyebi que ministère prophétique mingi oyo penza eza na ngulu ya nzambe mingi elandamaka taka na ko sakola te mingi pe na grâce à délivrance. C'est que j'ai constaté personnellement. Donc c'est ça moi mingi na ngulu ya nzambe na ministère wana délivrance soki mutu abengami penza na nzambe et sengeli azala vraiment encadré pe suivi malamu ndenge na lobeli wana to moi ba déviation ezalaki. Alors pendant ces déviations c'est là où le Seigneur pour ngai personnellement je crois que tant on a kutani na nkolo nazalaki na mbakana et place nazalaki kuna c'était le 26 pratiquement juin 2096 tant after les côtés hein 96 97 oui. Alors c'était banda 22 heures en ce temps-là nazaki komene déjà vie à prière makasi. J'étais déjà converti depuis 92 nazo sa ela nzambe place nazalaki et la première fois que j'ai donné une prophétie nazali na kati ya groupe ya intercession na église CPK Lemba oyo ya paroisse presbytérienne place de fin pasteur Joseph Kanyanga kaza diazalaki et puis pai bandeko Frank Moula Jabazalaki na chorale Gloria Henri Papa ba frère Dospo oazana France na ebi ki akolanda biso alandaka certainement moi bandeko mingi pour la première fois tozaki na kati ya équipe intercession na JPC Jeunesse pour Christ nazaki na balcon tangu toza ko intercéder pour na kite zo sama kuna na se poussé par l'esprit na bandi ko ganga ko libérer un message prophétique
c'était un message dans la prophétie. Nga moko na yeba kite nini et nzamba comme ko lobela bato bazali na se kuna place mayanga nezo salema. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres là, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. C'est là où pour la première fois que le Seigneur a permis que dans la prophétie est ça là. Parce que nous avons les dons de prophétie, nous avons la grâce prophétique et nous avons le ministère de prophétie ou le ministère prophétique. On peut opérer sous le don de prophétie. Ce qui, grâce prophétique, atmosphère prophétique et sopani, bateau peut pas prophéter dans le sakola. Tout le monde a dit qu'il y a Saoul, dans la coutena garnison prophète, dans cette atmosphère prophétique, on a à Sakoli. Mais il y a l'appel au ministère prophétique. Ça, c'est quelque chose de particulier. C'est tout un ministère. Alors, ne peut pas dire, ça rappelle une étape. Rose, alors, bandi na ministère de témoin, tioko ma prophète mature. Et ça peut étape mobimba. Dans un témoignage, na ki kozangolu na 2010. Kokutana na prophète Meshak, waza na Lubumbashi, na Katanga. Na nzela ya moko ba mentor na ngai, papa Jean-Marie Chiraka, oazali pasteur ya église Mont de Sion, oza na Debono, que je salue. En passant, na moi na maman Prudence. Tango tokutana mosali ya Nzambe wana, obi ke bao bayebi na Katanga, peut-être aza médiatisé mingite, mais c'est un homme qui a travaillé et qui continue à travailler les lots dans un ministère prophétique depuis azaki période il y a Simon Kimbango. Donc un peu plus jeune que Bango, mais tous les lois ont continué à travailler dans le ministère wana. To kutana e aloba mingi na Swahili bazoko interpréter mingi aloba mingi na munoko na bango na ezo kimanga muke alors na Kilubakat tokutana ki na ye na zwingolo ya Nzambe akokutana ye pe abondelaki pona ngai apesa inga pe mwa batoli
pour na coacher toujours musala nazo sala. Et donc pour dire que musala tokola kana ngo appel ils ont dirait mwana botami tiokola mais na bandeli ndenge mwana nyoso tu akoko trébicher tango ameka ko telema ko tambola ko koya tango nakutana nkolo le Seigneur m'a parlé de 22h à 3h na lalate mon esprit était alerte nazo yo kabazo lobelangai mais batu bazaki pemena bazo ka tenga moko na kata nazo yo kamungongo de côté droite une voix claire qui me parlait une voix audible et tellement qu'esprit nanga zaki éveillé nazo yo kamakamu nazo koma naza na carnet na garder makambu bana 22h ti 3h nazo koma ponge ezanga te na miso nazo mona na vision makambu yo musu bazo lobalanga nazo mona batu nazo mona makambu nzamba sepeye ko laksangai et na butu wana tellement na la quitté je suis resté éveillé na tongo wana et moi ponge zo ngamo muke na la muke en prière na tongo wana esprit nanga komi réveillé esprit nanga komi ya kofungwama. Alors soka mutu apusa ni pembe na ngai namoni makambo ya vina na bandi oloba tala zo mona bo tala bo. Alors place nzaki na mbankana na fondation Saïdel kuna na plateau de Bateke bande ko mingi bamoni yango mais Moïse lubuto mona ka ezaka bien mais c'est qu'on dirait que mutu nezo sala sou bien te quoi penenge ko tanga mingi bibliothèque to babi faut ezaka attendre sous surménage mutu zo sala na komi koloba so mutu apusa baninga banga yabo bien aussi mikisi bato bazanga koloba te ne bazanga koloba te moni na komi koloba makambo ya batu na komi période wana komi kotika suki na lingi so kokata suki te moni quand il y a une rencontre et ça l'a mis à niveau il y a esprit quand l'esprit est emporté l'esprit est prédominance sur ma capacité aux alliés il y a âme c'est-à-dire intelligence raisonnement logique aux niveau âme des fois royo quand même nzalati na ko tambola toute la journée na ko pe pour ça oliate donc na koma ki pe na force moko surnaturelle oko tombola mal neti bona tombolinga moko na zomona ngo normal na isi bango et makambo parmi makambo ntango nzamba alobelinga nzamba azosukisa alobi na ngai abi makambo nyonso na lobeli yo zonga pa papa na molimo abi liya liboso papa na yo soko ngoza na sécurité zonga pa papa na yo pona alakisa makambo. Alors na tango wana tema ke na komeko sentir ko confrontation nazo mona makambo nazo loba ekomi na mboka wana tozaki komo tshaba confusion na lobi na komiko loba makambo mingi na kena même ko bondela pona ebembe moko ezalaki wana mutu mwa bazokende na ye na bandu na baleka bele akufi na zel wana nazaki recommandé to mwana zel wana etinda na makambo belete na ki bandeko azola nini wana mutu akufi boya osekisa ona na kimia nzamba za capable apesa bomo na bato akufi bozondima keto nzamba za capable ok nazo bonde na koti bango d'abord fois tant na bani bonde na sentir pe onction ekitika tant na simbi pona communiquer vie mutu a bougé te. Alors c'était comme si na profondaki mutu akwa ya kokufa parce que il y avait liquide bima ki na munoko na ye sopani ba soda afdel bazalaki wana banga babetanga masasi. Heureusement ba directeur ya esika tozalaki wana ba yebinga ba bien non il faut ça moi na biso mutu zo sala bien te na sanction na zo compter ko prier en langue ko parler en langue ti ba meminga iba iko keninga siko komi opesa na comment sentir pression na bino bozongisanga na zonge pa na biso bolingi te na okena okata ta maindo mena makolo nozomona tango mutu akutani na nzambe moi emportement ne ko kozala mais soki azana ba encadrer soki azana ba kambia molimo ba ene ba conduite spirituelle ba ko guider et waneza moi muke. Alors moi ba erreur monsieur ezaki nini tango na komi effectivement papa na nga molimo azaki pe en déplacement ba kulutu na ngai ba yambaki ngai on atanga ki ba kombo pasteur Richard docteur Richard Ngantse pasteur Théo ba vandisa kinga ba maîtriser nga le temps papa ya mais na tango wana tango kwa tozana kati l'église pentecôtiste ya ntele KDC mbangu place tozalaki place oyo ba élever nga na ministère. Alors ba sœur musu bazalaki wana na komo zo ba vision zomona tant na vie papa na obondela nzamba zo na ngai sero mobana ye. Donc c'est ce qui fait que je me trompe pas tant na mona lelo mutu azobala na CFA prophétie le domaine à mariage est un domaine et ça non heureusement na sagesse afana lobela sero wana moi na ebi moi sagesse
Mais tellement papa Nabiso, Yemoko, papa Nabiso Ntingani, c'est un prophète. Donc il a exercé dans le ministère prophétique à Yebi. On a encadré Abiso, à Yebi Abimisabana, apôtre, prophète. Tant qu'on a vu Abiso qui Nzamba lobi le loco, tout ça dans le groupe intercession. Il faut d'abord Yebi ça va conducter. Attends Nzamba lobi lio ato moni moto zobima. Il y a quand ko Yebi ça va cambier. Yebi ki ba prophétie ebele zo panza ba tezo kabole mabote zo kabole ba famille zo kabole mabala prophète. Eza bongo maman. Eza bongo parce que au ministère prophétique eza ministère moko pesa moi zèle. Et na se zèle wana les ya onction les prophètes c'est quoi que comme au-dessus à batnyos. Azesu na besoin au catholique. Nzamba lobeli ngai. Na moni vision na moni boy. Eza makamsu nzamba ko lakisa eza pour yeba. Qu'est-ce qui se passe ici kawana to pe na mutu wana? Eza pour communiquer te. Eza makamsu nzamba pesio pour communiquer avec certaines personnes. Eza pe makamsu nzamba lakisio pour le bango sima mwatang. Et puis esengeli ko yeba ko lobela ngo ba tu prophète prophète mingi yango wana. Do azu kaka na état brut wana mbala moko abeti sans discernement. Yavone na bi sagesse te kozanga sagesse pe kozanga encadrement. Oui. Heureusement tozaki na école de ministère na kati église papa on est encadré biso sur dans école il y a mouvance de l'esprit comment se mouvoir dans le don de l'esprit. Toyebaki déjà biloko wana moi mingi tozaki enseigner moni batu mingi baza enseigner te. Basali mingi ya nzambe surtout na ministère prophétique baza enseigner te. Mutaro tana don tanga bandi ko parce que le don il y a prophétie et le but est forcément un prophète. Les dons il y a prophétie et ça les tabomoli mon centre. Et ça na kata groupe il y a don en révélation. Mutako opérer na c'est don et plutôt don vocaux, don de communication. Qu'on libérer prophétie mais ça ne fait pas de lui un prophète. Et batumi peut va convenir mutako peut sa parole de connaissance et ça prophétie. Na moni boy, nzamba zo laksanga bo, c'est une parole de connaissance. Nzamba la question. Bo questionner zarat, batumi batuna pe mutuna oyo. Parole de prophétie différence dans ozanine. Merci, je crois que mutuna otuneza malamu pour la tout éclairer. Mo moke batumi bazana confusion, na etali prophétie, na etali révélation, ou to peut etali vision, to peut parole à connaissance. D'abord prophétie ezana kati ya 9 dons du Saint-Esprit. Dans le 9 dons du Saint-Esprit, nous avons 3 groupes de dons. Les dons vocaux ou de communication, nous avons prophétie, nous avons message en langue, interprétation des langues. Les dons de révélation ou de connaissance, nous avons parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Les dons de puissance ou de démonstration, nous avons foi, guérison, miracle. Okay. Alors, prophétie, c'est la première catégorie. Aujourd'hui, il y a des dons vocaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont bima mingi dans la mungongo. Dieu utilise la personne par la voix pour parler à haute voix ou des dons de communication. Prophétie, c'est simplement un message que Dieu nous donne par son esprit pour nous encourager, pour nous exhorter et pour nous consoler. So, on a 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 14, la prophétie, verset 5, donc il y a la catégorie, il y a parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, et ça, la catégorie, il y a don de révélation. Alors, parole de connaissance, c'est une capacité surnaturelle que l'esprit vous donne. Il y a koye ba makambo ezo salema pe makambo eleka to pe makambo ezo ya. Une capacité. Alors capacité yango onza mapesio oyeba tango yebi yango orolobelango ozolobango na munoko. C'est souvent là où batumi bakota confusion parce que tu parles to pe na moni na zo mona boy. Mutumwa ote ko kufa na libota na bino. Omoni yango par parole de connaissance. Mais tant que le bango na mungongo et ils ont demandé une prophétie. Mais c'est une révélation. C'est un groupe parole de révélation. Groupe à don de révélation. Parole de sagesse, c'est une capacité surnaturelle que l'esprit vous donne. Il y a coupé ça une solution devant un problème donné par une parole ou une sagesse pour nous kobima les kamoko boy. Tu peux défier mon bazana yango. Ah tout kanisa qui a noté mais
l'esprit vous donne ça et bimisi pe bat na problème. Et discernement des esprits, et ça une capacité surnaturelle que l'esprit vous donne d'avoir un regard dans le monde des esprits, soit des esprits divins ou des anges, soit des esprits impurs ou des démons. Yamona nazomona mulimo akufa ezolanda yo. Ça c'est un discernement des esprits, moni esprit de mort. Mususa koba nazomona mulimo ya kufa pe nazomona malade ezoya. Tu peux kufa ngozoya na nzela malade. En même temps moni l'esprit de mort mais l'esprit de maladie. Et le Seigneur donne peut-être à repasser en même temps. Donc badongo ezaka ndenge ezako exercer ezaka toujours en regroupé. Et musupe koza kozo na nzela ya vision. Nakomona boye tu benga une vision aux yeux ouverts, musu une vision aux yeux fermés. Tu peux musu na nzela ya songe. Alors, biloko ane tchaka batumingi na confusion parce que beaucoup de gens ne sont pas enseignés en ce qui concerne l'opération des dons spirituels. Ba passer mingi pe baza enseigner te, moi pe ba enseigner ngo batu ezate ezotika peuple na Nzambe na kati ya confusion. Yango ça que batu mingi so makaba prophétie biso linga ba prophétie te parce que ils ne sont pas enseignés. Or le don spirituel est préservé à l'église. Ce qui ba don spirituel ezako exercer Paul alobi so muta kotikat na bino ba secret mutema na eza dévoilé. Dieu est réellement au milieu de cet ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu dévoile. Le don spirituel préserve l'église. Quand une église ne permet pas que le don spirituel puisse s'exercer, ce n'est pas bien. Mais est-ce que comment abiser nango et prophète Moïse Luvusu n'engina no ebisanga le prophète oyo kakandingi nini sensation corporelle se manifeste kandingi na ebité état physique ezala kandingi na moment wana kuna. Mais quand on kolobata on zamba zolobela oyo ka yo mokundingi nini mais quand on betel to balonga pe na barate nzamba lobela batunde nini moi na Nzambe nyoso to akola atambola Nzambe certaines fois yo kamongo na Nzambe parce que Nzambe a papa na biso. Dieu nous parle moya liboso Nzambe azolobela biso nyoso bana na ye na liloba na ye. Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 1 autrefois après avoir de plusieurs manières et de plusieurs façons parler à nos pères par des prophètes, Dieu nous parle dans ces temps-ci par les fils qu'il a établis, au-dessus de toutes choses, par la parole. Vraiment la plus grande prophétie. Il faut au méditaka, au étudiaka, au yo kakapel le banzambe mingi. Depuis l'Ancien Testament, kino lelo yo, totala tango Nzamba kutanaki na bana Israël. Na mont de Sinaï, na montagne d'Oreb, topé mont de Sinaï, topé mont de Sina. Puis besoin le balabiso na Exode 19. Quand Dieu parlait, la montagne tremblait. Et ben ko ningana, milinga, bangonga ezobeta, ba tonnerre. Cela était déjà une image qui démontrait plus tard comment est-ce que quand la présence du Seigneur se manifeste, elle peut agir. Soki mulimo monsanto, mulimo na Nzambe et simbi mutu, quand le Saint-Esprit se saisit d'une personne pour communiquer le message, il peut être secoué. Il peut ressentir un agitement. Na repesa yanga mo mais na repesa pe moi je n'ai pas battu suba comprendre pour battu suba rejeter parce que simplement il voit la manière dont les autres se manifester parce que baza éclairé na ngote. Parce qu'il est saisi par l'esprit, un esprit qui est plus puissant que lui, maîtriser. Nous avions eu le temps où papa ça exercice, il y a une école d'exercice, papa, de libérer l'atmosphère prophétie, l'adoration, la chanter en esprit, chanter en langue, prier en langue, moutounio surtout, chose à la message, pour sentir votre habit, gérer message, kanga yango. Vanda kimia yoko molimo zo yebisa yo. Après yebisa biso. Donc on est passé par des exercices. On sent que abi kolobate l'esprit est soumis au prophète. Gérer et okimate zakati na esprit na yo. Loba yango. Donc l'esprit peut agiter. Oroko loba bani osakola. Mususu ressentir présence mokondeti ya moto. Nga souvent za so nga au sentir présence, il y a chaleur tout autour de ma konayo. Tu sens qu'il y a un feu qui est allumé.
Vous ressentir déclic mo rebeti na lito na. Tu peux ko ka ndeti ngonga kaka. Vous ko ka ndeti li se bouger. Tu peux mona monitor tu peux monsieur ko za net ba image mentale mo rezo yele ndeti zo rêver ndeti ba l'action makambu. Ndeti ba lobela o makambu. Ozo lobango ndeti zo mo muta zo episo makambu. Donc mala mingi ezala makabongo sozo yoka mingi na côté droit dans yoka ça dépend. Dieu trop limité tenzamba lobakabu. Il passe na mutu nega lengi. Des fois aussi le Seigneur utilise le lengue personnalité na biso ezali. Muso ko za calme. Na kati ya contemplation na kati ya méditation. Tu ndeki Balaam azoloba na sotangi na Balaam na Nombre chapitre 24 sur na bousanité. Abi Balaam l'homme quand il se prosterne, il a l'œil ouvert. Hein? Donc tant azo kumamela, tant azo adoré, misu ya molimo efungwami. Azo mona. Mais souvent, biloko écrit à atmosphère prophétique. Quand je parle de l'atmosphère prophétique, c'est-à-dire que on écrit à disposition pour être nzamba lobela biso, pe molimo se manifester ming. Et ça souvent un moment de contemplation, un moment d'adoration. Il y a aussi tel l'Ancien Testament, le prophète ming bazaï batubane ko se retirer avant na ngomba, avant na isika mo boye azo ko contempler, azo yemba, au monde Élysée, batu bazo beta ba flûte, bazo yemba. Sous cette extase là, quand on a emporté, à quoi on a goyo kamakamu, puis on a dit loba yango. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment, to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga kakulanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso,
s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso et un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Okay. Famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens news ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elanda wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Bientôt nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la style. Ouais, relax. Je suis ouais. Mais oui, il y a clip on a fait la gomme. Soyez au moins là. Salene. Parce que ça va monter bon maïlo à besoin mis. Mais oui, et bon maman mis, yo mis sur la carte très clair. C'est yo montabé, yo montabé. Bino pardon. Quoi spécial ça? Clip, il y a évangéliste ou pas phrase. Là, on va te faire aux assous. Donc,
C'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etambwisaka ekokamba biso tozoye